Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutu nyonso oya kolanda video na nga na mkola lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Nga mama Bijou d'Or na vandi muninga moko abengi nga ayebisi nga lobi mama Bijou eza na mwana mwasi moko boye azosalela ngai chantage. Asalela nga chantage akotaka na ba commentaire na nga pona kokoma n'importe quoi. Mama Bijou mekana nu koyebisa nga pona nini mwana mwasi wana azosala boye. Ngapi mama Bijou na meki koloba na ye na lobi ok avana mekana ni kosolola na yo yebisa nga nanu quel genre ya ba chantage azosala yo. Ayebisi ngai ba genre ya ba chantage mwana mwasi wana azosala ye. Na seki nga lobi ndeko mais ozomona te ke ezo concerne yo te. Mais mwana mwasi wana azazoba chantage azosala yo. Na ndingo expliquer nga mwa makambo wana ye mo paza di nombre eti. Alors, pourquoi on sait le chantage à bongo? Hein? Et puis, chantage au yazo sala. Yazo mona te ke eza foti na yote. Oh, chantage au yazo dinga kubimisa wana. Ça sert à rien, ça chantage mo ya ba banalité. Chantage mo ya pamba pamba. Hein? Oh, concerné même yote. Yé mo pas di nombre soki bongo. Parce que, eza na ba jar ya ba chantage. Oh, koki ko sala mutu bina, zo sala mutu chantage parce que, eza ko concerné yé. Mais eza pena ba chantage mususu koki ko sala mutu o ezo ko concerner yete aza innocent ou bien innocente. Alors ça sert à rien. Bande kolanga na utika ka ko solola na ndeko wana sikoyo et puis na lingina tale sabino babone toye baka ba jar nini to koki ko sala muninga chantage. Eza la chantage mususu oyo ko linga ko sala okanisi ke ko nuire ye menzo ke nuire na yo moko okanisi ke ko nuire ye nzo ke nuire famille mobimba. Alors tant yo zo sala e chantage wana ye pa ozala zo bata ozala mayele ozo sala muninga chantage ye pe soka lobi azongi sana pa na e chantage mboka ekozika. Alors pour la mboka ezika te mama Bijou alobi totika ko salela ka baninga chantage inutile. Hein? Ko salela muninga chantage tika po batu ba yoka yo babetelo maboko. Batu ba yoka abiso, batu ba betela abiso maboko. Bazala bazo bate, bazala mayele. Hein? Balanda ka lettre sur lettre. Bazala mayele ba yoka ka biso. Ba otala biso lokola ciné kino quoi. Ba otala batala lokola ciné moko bo cinéma. Ba otala film bande kiti film ekene ko sida bazala bazo bate. Alors tango osela muninga chantage il faut zala mayele. Hein? Kolinga ko sala chantage moko te o ekoki ko nuire na yo moko na kati. Alors to kieba na osala baninga ba chantage, ko sala muninga chantage te, ko nuire via muninga te, mutu na mutu asala makambo o eza ko intéresser ye. Hein? To sala makambo o eza bien pona biso. To linga te to sala makambo pona batu ba mona biso, batu ba yoka biso, mayele babota maranango. Hein? Zala mayele ndeko. Kosaila muninga chantage te parce que e balukela yo et puis e ko nuire yo e ko nuire na libota mobimba. A bon entendeur, salut mama Bijou le bakezaki ka conseil.